Voilà, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Merci Nabino Nostro Bozo la Nabiso de partout. Merci Naba de Réunion Stoba bien à Biso Bakomela Biso. Merci Naba Oba Stena vraiment émission. Là je vois le pasteur fait amis ici à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema bivin c'est de homo depuis Londres. Puis na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi Kongenda Nzambe ya Lola amona yo bon Nzambe na bon Nzambe Lola ezofuta sima na onto ya koloba kenzama boto koyi wapi na mansa zo sa biso bien aimé dans le Seigneur bino ba oignon tout bozola na biso de partout. Je crois bien que bolana qui ba différentes émissions ko ça dernièrement et bomoni ba makamo ezo s'est passé na église na corps du Christ bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, vous allez vraiment au courant na tout bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'église des réveils à Wana Congo bien aimé? Est-ce que ba pasteur Oyo bien aimé, bazo ça il a toujours Nzambe toté bien aimé. Ni nyango ils ont motivé bango bakomati na ba niveau au bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Hein? Oh Paul écoute la Bible azolo ba que non ba makamusus o ezaki avantage pour nanga na monyango pamba à cause de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que bino ba pasteur ou bozo la na biso toujours na molimo nzambe to bozo na molimo nzambe te ba makambo ezo sama o Albert Kakenza aloba bo a s'imposer aloba o akoyiko loba sonika futa leka aloba pe bien aimé. Est-ce que bozo luka ba profit na bino moko bozo luka bo gagner ba vie na bino moko bien aimé dans le Seigneur to bozo luka gloire ya nzambe? Parce que na ba bitumanyon ezo sam entre ba pasteur Sonika Futa na moni pasteur Soni Koloba o nanyo o ya église sans précieux comment il s'appelle Jean Bosco Kindomba a répliqué à l'Obipe Albert Kakenza koto ya loba koto dodo kamba batie au juste ezanini ezoleka na église. Est-ce que ba pasteur o baza toujours na molimo nzambe to na molimo nzambe te? Parce que peto moni pe na Bible Saoul o kenzamba pona qui batie roi ya Israël, mais à un moment donné Bible zoba que l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Yotine Saoul azo vivre bazo benge roi ah nzamba pona ye nzame mutachaye, mais molimo nzambe se retira déjà na Saoul. Et Bible yoko ba c'est un esprit mauvais et kota na katia le roi Saoul bien-aimé. Maman ramions tout Saoul a bandé ko sala wana comment ko sala qui animé par un esprit mauvais, ce n'était pas l'esprit de Dieu parce que l'esprit Nzambe se retira déjà na Saoul bien-aimé dans le Seigneur. Mais Saoul il ayeba toujours que adara na Nzambe Saoul ayeba peut-être toujours na bon Nzambe na ba réaction na. Ok, mon sainte Bible, que l'esprit du Seigneur se retira de Saoul et un esprit mauvais entrant à Saoul bien-aimé. Donc à Saoul, comment il a un moment qu'on a soukanaye, esprit mauvais ne comment il animé. Et ça sous molimo ya nzambe était bien-aimé. Na makamo tozo se passé, tozo yo kasoni ka futo kolobaki. Na silika ki kutu na comment tina point moko. Na beta ba pasteur mususu bazalaki wana na ngana se retrouver na makala ba pasteur wana ba se retrouver na prison. Allez-y comprendre. Est-ce que ba biloko toyoka na ba moment ya ba apôtre Pierre na ba apôtre Paul bien-aimé dans le Seigneur boni koyoki se église ya Nzambe soni tina niveau bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que ba pasteur baza toujours na molimo Nzambe? Parce que Toyamba maître Joël l'autre fois, il paraîtrait qu'il y a une plateforme na ba o basala wana ba futa ba $5,000 par mois selon maître avocat juriste Toyamba. Donc bango nyotine bazamba zoluka. Comment Nzambe a glorifié to bazoluka baliaka ba mbongo ya ba politicien bien-aimé dans le Seigneur. On ne sait pas toza wapi. Bananya bazana Nzambe bananya bazana Nzambe te. Est-ce que Makamo Sonika Futazoba azali animé na molimo ya Nzambe to esprit mauvais? Est-ce que Makamo Albert Kakenza na ba réaction na ba émission bazali animé na molimo mo centre to esprit mauvais?
Bible qui rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bino pourquoi bozol qui met entre bino te koto ba pédissimo to koto donc Sonic ka futa sali RRC na ye na ba pasteur na ba Jean Bosco Kindoma ba nana je ba vice président ba ye mo président donc bon na ye quoi alors bi ke ngana olongwa te ah koto Albert Kakenza pe à mon avis peut-être net que ba condition après ça Sonia zo respectant le soutien Sonia comme ceux qui peut mort mingi yazo se retrouver te non na longole eza bon nanga na zo dodo kamana tia Nzambazani lorsque kotozo sala ba makamyon tout et seigneur to raisonner que non et dans nza mémoire za dikolo azo mona nyon surtout ne vous prenez pas les chouchous de Dieu et que vous pouvez faire n'importe quoi et rien ne pourra vous arriver. Vous devez le savoir que le péché qui a détruit les autres vous détruira aussi bien aimé. Oda chouchou yanza mete koko sumu koko sana oyo lingi ete loro morote yela non. Nzamba frappera na moment na ye. Parce que nazo mona vraiment bozo weleni mongo ya politique. Mais c'est pas normal, bien aimé dans les seigneurs. En tout cas, nous sommes vraiment assunga. On est vraiment dessus dans le comportement. Il y a soi-disant père spirituel. Il y a Albert Kakenza, il y a Sonic Kafuta, il y a pasteur moi et Bélé Bazazawa. On a bien aimé dans les seigneurs. En tout cas, on est vraiment dessus. C'est un enzyme qui a la beauté. Pour la Bible, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que bino moderne toko imiter bino? Na molimo cupidité, ya kowe la mbongo ya ba politicien, ya kowe la bokonzi ya mokilo ou comment. Et en plus boza pe na bandimi na kate église, ba fidèle bazo bete bino mabokte pasteur na biso za nzambe toka na babuzo baboy. Hein? Na babuzo baboy. Et par après, barotier la bino ba poison beaucoup fi oh batiela kinga mais au lieu poison na buzo banayo nzamaza na katite hein mieux vaut que obundela nzambe ya lola ke obundela ba mbongo bozolo bozo combien de ba mbongo vina eza vraiment passé mais na yam un serviteur de Dieu parce que ba mama boizo pesa kanda en tout cas on est vraiment décis na ba comportement ya Sonic Kafuta na comportement ya Albert Kakenza na comportement ya ba pasteur baza sima ya Albert Kakenza bazo appuyer parce que ngana zo benga buzoba y compris na ba OP bazo appuyer buzoba pe ya Sonic Kafuta c'est pas normal bien aimé dans les églises comme église des réveils au Kenebotu wapi et ça passe vraiment ma castozalina pasteur Gilardin shalom l'homme de Dieu bonne santé bien papa lilo bana bandero bazolanda biso lilo bana kokolo bana bandeko tout bazolanda biso na la voix céleste nzamba lola amona bino je crois que papa Alvin a lobby déjà mingi o lobby za mukie mais za munene alors tokomi wapi tozokende wapi parce que tu vas aller récolter une église du réveil na Congo mais je crois que l'émission lelo aux la décider aux se retrouver et aux joie comme dit la Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, bah solo ana esiko la yo nzambe a ko visiter une émission lelo. Merci beaucoup pasteur Gilardin tokotoka na émission na biso mbala moko ezana émission mona lanaki ya Sonic Kafuta alobi ke ezana ba pasteur mo ke ba initier bango pa baninga na bango ba pasteur ba kota déjà ba loge ba zo ba kisi et ba pasteur wamba ya ko tubele pa na ba pratique ba kabal Jeff. Ouais. Parce que y a tant on a eu décision que l'église en Zambie ezonga na nzela nde ba telemelier par là zo ba Albert Kakenza azana ba loge à côté ba loge ou comment to ba pasteur ba sima Albert Kakenza to ye mo Sonic Kafuta dans na kata ba loge ils arrivent vraiment ba makamo faut autant na misu vraiment ya bonzambe quoi hein na bonzambe vraiment faut autant na misu bonzambe ba pharisien ba scribe babanaki kosalela nzambe côté le banzambe mais Jésus azoyebisa bayoko na faites ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils font. Yes. Hein? Ils sont là ba pharisiens ba scribes ba yebi le verset dans les écritures mais ba tia en pratique té.
et mokolo suka Jésus azolobake ebele baroya ke tosalela ki to prophétiser ki bonabo mais je natikala koye babino jamais ayeba bangote eza vraiment mawa et réaction non par rapport à baloju ya ba Sonika Futa Albert Kenza oh bakota Sonia mais ko beta di solo moya bongo comment vous trouvez avant que tokota na on a sujet na biso. Merci beaucoup papa Alvin Lengo Chukoloba naza prophète un vrai prophète aza muta mona makamna bonzo toté na molimo parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Jésus a vanni si ba disciple à lobby la chair ne sert à rien mais c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Alors par là je vais dire quoi ba serviteur de Dieu otozomona lelo ba komi ko welela ba bien matériel tandis que Bible le biso na 1 Jacques non n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde la mort du Père n'est point à lui. Alors Bible interdit biso ba convoitise des yeux convoitise des chairs bilulela ya misu bilulela ya nzoto. Alors ba serviteur de Dieu wana tout o bazo sala wana ezali pona ba bien matériel pona ba intérêt personnel ya nzambete pona ba intérêt personnel. Alors pona bana na bango pona ba koko na bango pe pona ba église na bango moko pe pona ba voyage na bango mais eza pona église du réveil te eza pona corps du Christ te. Par là lorsqu'aleki na média azoba kenon ba pasteur ba ye liboso ne ko dénoncer que bazaki na ba pratique moko et ba pratique bazaki na ba pratique ba kabal jif et ça ba pratique ya ba jif oyo tozo benga ba nzamba ba paya. Alors ozo sangisa boko akoti c'est ba mélange na vrai nzambe na biso azali Jésus Christ de Nazareth le lion de la tribu de Juda bazi ba nzambe ba kabal jif ba memi na kati wana. Question non papa alfi pona répondre yo ezala Sonika Futa ezala Kakienza bango mibale bazalaki na bolingo par là je veux dire quoi bazaki batu moko banda koyokana lorsque ye na 2019 l'élection et salemi babimisi président ya RSC lorsqu'on nimi comme président c'est que il faut y baba secret oyo mutu azaki liboso banda ko sala il faut kocheyo parce que yo no travailler na kati ya RSC za ba pasteur o bazana ba pratique ya mabe ezala pasteur Kakienza ezala Sonika Futa bango nyonso bayebaki ba pratique na bango wana ba kabali jif lorsque ba bebani ndoko mi ko dénoncer muninga pourquoi pas tango okomaki président okuti makama mabe na moment wana na 2019 o dénoncer kité et o ko dénoncer na marambu oyo ekomi ko bima koto o mambo ronsa malonda o mambo ya RSC mbongo na kese zate o bandi ko dénoncer non totika ba mascara parce que et tozo kitisa ko ndima ya bana nzambe parce que Bible lobi na biso cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice tout les restes vous sera donné par-dessus. Alors eloko est important tozo na besoin bana nzambe balanda biso papa vin ba mona bokonzi nzambe et non pour ba bien matériel et non pour ba bien matériel na Bible écoute mona Paul na Jean na Paul na Pierre bazaki na discussion entre bango mibale pe boyoka nezala kité mais tant que bazaki na esprit ya Christ kat na bango lorsque mbilinga bimaki omona molimo nzambe koteli bango babengani ndeko pourquoi to sali boye pourquoi to zongi si boye omona union ezongi boyoka nesa nini ezongi. Alors ba pasteur wana o to sobenga ba père spirituel boyoka nezate oyo na Galate lobi ba fruit de l'esprit et pas na bango ezate notre lobi que n'aimez point le monde ni Bible ni les choses qui sont dans le monde. C'est comme si ba pasteur na biso église de rêver ba comme olinga mokili trop ko bossa na ke mission nzama pesa ba na mokili bakomo linga mokili belé makasi papa Alvin. Alors koloba na mission ke non na yoka kikanda na bek tata batu misusu makofi to bambata na se retrouver na prison misusu ba se retrouver na hôpital. Est-ce que un vrai serviteur de Dieu oza modèle oza exemplaire akokoki kobimisa ba langage ya mabe bongo oye na cher ozote ya pe batu lo banzambe bongo la mutema ngana bongo la mutema te parce que oza maloba bien te mutoyo aza serviteur de Dieu il faut kobimisa ba langage ya malamu kati na yo il faut kobimisa ba vrai langage et non koloba na TV ke na kobeta yo soko za mosala nzambe babi mosala nzambe alukaka kimia balobi tango za na problème na ndeko na yo kendo lukaye kutana na ye mon frère na moni makambo zo simba te na RSC tala likambo za boye parce que
na kata RC wana muto azaki président azalaki nani Kakenza et tozoyeba na deuxième république lorsque Nathan Zaïre président Mobutu l'église de réveil ezalaki mais babande ko reconnaître en ngote lokola l'église catholique lokola l'église ba musulman na gouvernement na ba plateforme alors toi na troisième république afdel côté na lorsque président Laurent Désiré Kabila Koti et babande peut ko reconnaître en ngote na 2006 Joseph Kabila aye ko bengisa ba pasteur alobi bosela nga projet bosala projet boya nango et projet wana ezalaki par rapport à quoi ba reconnaître église du réveil et gouvernement na biso et reconnaître ngo et Joseph Kabila ndimi basali mikanda ba bimisi président papa ba mbongo bazozwa ya l'état eza ba poche na bango na RC ba nyongo eza ebele na RC wana baza ko étouffer ba jeune baza ko étouffer ba grâce à batou parce que bango baza ba père balingi mutu abimate mutu sa likambute soko za na projet eza plateforme ils ont soutenu corps de Christ kende nango na RC ba soutenir yo mais ba soutenir yo te ya na lobby plateforme wana nzamba zate na kata RC nzamba zate pe na lobby ba monsieur be na kata la plateforme na bango nzamba zalate ezala pona ba intérêt na bango alors jugement ya nzambe ekoya pe ko frapper bango et aux ala danger pour na bango nyons tout ezole kana entre ba pasteur Albert Kakenza na Sony Kafuta bien-aimé dans les seigneurs et ça te que kibonzame bona bon rien et dans makambo etali mbongo bien-aimé lorsque Albert Kakenza est toujours à la tête ya nini ya RC donc peut que bazo sommet mais yo ti karaté ndenge nini akanga makina eloko ke borne yende muto asala ki ngo bien-aimé et par rapport à comment on a Amina ye Sony Kafuta basololi à moins que oya da camarade na trahi parce que bafuta bon chaque fin du mois bafuta bazo maître Joël alors ba $5,000 net que ba makam net ya ba seigneur ba $50,000 et bi mara bien aimé hein maître Joël qui te ngaloba on a ba émission na ba véhicule ba pesa bon et comme est-ce qu'on a un moment que Sony aux ubord ko hein Albert Kakenza du bord on a et d'abord il y a Albert Kakenza a créé jusqu'au nom on appelle ça Amina ngai Sony Kafuta neto yokana très bien parce que avant cela ba plateforme islamique ebele bakabwana bakizamina ba pasteur Ngalas ya église la louange ba yokana raté ba mukuna ba nan par rapport à que Kakenza zolinga te que ACD présidentiel azo monet que RC communauté et loko na ya sali ya ye moko oui c'est vrai c'est là que ba pasteur rebelle ba se retira oh ya église la louange nanyo Ngalas azalate évangélique c'est kizamira kibila azana RCT ata prophète de Niles oh ya komi olo yepa to se ba dossier wala pour la prophétie évêque mukuna banani yepa évêque général ndenge na ye oui papa pour na di solo là et Albert Kakenza comme na moment mo ka ben camarade na Sony ba coopéra très bien apprécier atalise que non à chaque événement il faut okuta na rato so laka pour aller loin donc na chaque likamso que samine mbongo pe ebima wana il faut que ngape na ba pourcentage na to kabulaka ezala parce que comme na moment que Sony Kafuta a remis président ya RC Sony bakuta na suna Albert Kakenza te babenga na raté va mais bablo musu Albert Kakenza uta ko sala ya Saint-Esprit Sony présence na tikala royauté babenga na suna téléphone te Sony a leké net que Albert Kakenza esprit et dans ma ba rosa malonda nde ba yokana ke fo aya na bakuta na Albert Kakenza ba solo rien Sony a keneki ne soki ba mbongo ebima soki ba 30,000 ndenge maître Joël a loba 50,000 alié moko apesa Albert Kakenza te yango ne nyonso epesi méchant kanda Albert Kakenza kuma tina niveau que non to panzana kaka kende côté na obika pena tika côté na longwa akomi na niveau ki alongola Sony Kafuta télémélier eza bazo wela nde mongo ya gouvernement eza ni prophétie ni kibonzambe ni ke babundela église ya nzambe ke de boso eza li mongo ya gouvernement ya politique o ke bazo lia ya uba lobeki no na mongo ya ndeko Ronsang Malonda keno ndeko Ronsang Malonda ba Sony Kafuta le mbongo na ye po ba bimise président ya
baseni alors eloko yango nalobaki papa Alvin na kata bamakambo na bango nzambe azala te yomoni même choix ya Soni ezalaki choix nzambe te tozoyeba na baeglise catholique bazala so ni babimisa pape babimisa mokonzi moko dirigeant numéro 1 église catholique na Rome basalaka basali babengisi basango nyonso tout bato bazali numéro balikolo badimension na bango likolo spiritualité bakokoma bakombo bakoti na monde des esprits bazo babwaki bakoma na kati ya moto alors esprit ne kopesa bango réponse pour notre dirigeant numéro 1 église catholique alors biso toza ba chrétien pratiquant toza ba chrétien oh toza c'est la vraie nzambe oh to bengi Jésus Christ de Nazareth alors avant que ça il faut que ba volonté nzambe papa c'est comme si ba pasteur en nzambe to bo nzambe c'est ba yo et en plus ba ina cher ba sote ba tne lobaki que non papa na biso za ya nzambe nzambe utilise kaye qu'est-ce qui prouve que nzambe utilise kaye et jugement ezoya bien aimé dans le Seigneur tout comme il attend de la fin temps du soir na ba pasteur o bazo soutenir Albert Kakenza na ba o bazo soutenir Soni na moni Soni atie ba président ba nani sima Albert Kakenza pe atika na RSC na atie pe ba président ba ni sima na ye ba o bazo soutenir Soni Kafuta ba pasteur wana ba visionnaire des églises na ba o bazo soutenir Albert Kakenza c'est que boyoka nzambe te que par rapport à ba makambo pasteur ni nazui di kanisité beaucoup de jeûne et prière retraite bo prier bo tout na volonté nzambe est-ce que papa le fils basango nde bazawana est-ce que doyoka sango akena TV apota mninga ne sango alo bakeno nde bazawana babotaka basalaka mabe bakota baboîte mais sango ko katata mninga se mabe oka problème wana bima na kata messe oh mususu asimi mikoba ndo tema ya babwakela mais lelo église de réveil to perdre valeur oyo to sala nango valeur ezali sous-souté lelo sozo te ya mutu bongola mutema Jésus revient bientôt mutu a croire te on limite confusion nanyo adana nzambe nanyo adana nzambe te Albert Kakenza to Soni Kafuta bala na nani batika nani papa ngelo na loba émission bazo le pardon Gilardin bazo tika autant comme ya nzambe te que non na côté ki rete nzambe lobité ezaka te a répliquer ou ya répliquer na oprouver ye azed na oprouver le élément moto landawa en tout cas toucher vraiment ma casse mais émission moko nanya sala ki na Max Menga to maintenant ko est-ce que beaucoup le baté que to côté que to prier nzambe lobby donc makambo ache na ba comment nzambe te comme lettre batindi na ministère ya justice babinga na za éligible te to komi na ministère ya justice or ezalaki stratégie ndeko alingaki te onyoso bandaki kosala wana ezalaki solo te jeu de preuve na kolakisa yango bakoki kopesa Soni ata mu église réveil te po église ekobika na tuna question wana na baninga nyonso balobi ono tolobaki tokopesa église otambwisa te po yo za divorcé alors na tuni bino botala na biso nyonso banganga nzambe badivorcé baza boni mpe kankenzanga na biso tala makambo yebisaka badivorcé baza boni zela tozokota bien aimé dans le Seigneur wana maloba ya Soni Kafuta alobi ke bakopesa église te parce que ya da divorcé Soni atuni mpe bango na bino nyonso nyanya da divorcé te c'est que na église na biso plupart ba pasteur nyonso wana et da ba o bada na plateforme ya Albert Kakenza et da ba o bada na plateforme ya Soni Kafuta beaucoup de pasteurs qui sont là badali ba divorcé et ba sala pe ba divorce tika pe koyeba na te ba misu ba divorcer na basi na bango ma pasteur avant na ekimi alobaka te et là tous les pasteurs plupart ya ba pasteur eza ba o bada sima Soni Kafuta net que ba akizaki ke yemo Soni Kafuta o azala divorcé eza ba o bada sima ya Albert Kakenza beaucoup de pasteurs bazan tous et bien presque et bon yemo Kakenza bali na âge atu ba 2019 non to changer du solo c'est bon on le minini atu ba 2019 alors moi so ya bali wana boyebi âge na ye donc il pas à divorcer a divorcer te ma divorcer tu vois. Mais bah ça là banda. Pour la zone il faut tous avoir modèle. Ce qu'on va pas oh non c'est grave ça. Moi ni elo ka lobi papa le film elo lobi. Et elo quoi li solo ya mwana mwaso il a commis asali péché. La loi ya Moïse babi ke mwana mwasi oyo ako sala lisumu ya bongo ba lapider ye. Ba même abanga. Ozomona Jésus
acte ni asalaki avandi akoma na babele azokoma bat bazolo banaki pe bangote awatala bangote aposo kana ngai lobanini alobi na bino nyonso tunde boza awa nenge modèle na kata église te hein modèle azate na kata église nkolo azate papa azate moni mo divorce les années kilumba posa kolula basi musu peut-être ozaki élevé te nzama tomoli ozoko gérer élévation comme olinga base ya pembe bona OK ça prophète mo kana gombe ana gombe prophète wana cho sente mwana na cho benga ngai tu peux imaginer ça a sente mwana batume abala azana gombe na bibia na gombe na venir mama yemo na gombe na ba preuve ça ba voice nyonso tout olela papa na na zemi et ça ngaka 2 semaines prophète na ba pesa nga $100 na ko bimisa zemi wana na bise ko mekate okufa ana gombe akinoate a Kenya natangi kombo na ete na gombe pembeni église ya révérend pasteur Vicky Disage côté ya Inerbe OK moi nango kutane lelo quand aussi cette mission azoya papa pesa nga solution alors bana basi bozala mayele bosela nzambe prophète pasteur alingi yo boya ba pasteur wana bazala ba système ba kabal jif ba je pour ko détruire ba vie ya ba jeune fille pour na ko changer parcours na ba ko changer destinée na la ming na tina ya destinée na vie ya mutu na vie ya mwana nzambe il faut ko bonde la ponza makoto na kata destinée lokola ba pasteur wana bazala ba pratique ya mabe batinda bango mission pour na ko détruire ba vie ya bana batu ko zo ba étoile na bango po bango ba vivre ka toujours malamu ba epate kilumanda ele kimingi na ba pasteur na moni ma cupidité oui ce qui n'a émission que 3 jours yoka il y a 4 jours plutôt auto salaki ya assemblée wana banda ko solo sangate nazo kota na bureau na ina fandi na liba tozo bateto solo ate mukolo wana tomboka kina nzoto yoka je vous dis na tomboka kina nzoto etela mo ke soit na kine na makala soit na mi o motoyo amangaki ngai akindela nini na hôpital atangi serie basal na nzambe oyo ba memiye na société secrète moko bazobenga yango kabale juif ona zoloba ba témoin bazali tobimaka na molimo toke tokuta mutu moko tozomona ete azongenga bayebisa eza passe na maloba donc pas pasteur Gilardin atiki okobaka na émission aussi ça va mais bon ndeba osolo bité papa levé non si ça n'aura émission et ça le passe hein ouais et ça le passe papa levé ça passe vraiment passe église à Congo et kende wapi si c'est émission c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Nzambalola apambola bino. Bien-aimés, rachetez le temps car les jours sont mauvais et Jésus azoya bientôt. Maranatha, Maranatha. Et bongo la mutema parce que Nzambe a besoin ya ko sauver vie na yo et loko est important bien-aimé toza ba passager na mokili oyo toyaki toza ba paya tokoleka. Toyaki mission. Alors mission obiso toyaki ezana tanango. Et Bible lobi na biso que non Nzamba pesi ba âge o mutakoko kufa 90 ans le prix robuste 120 ans. Alors et loko est important zanini na vie na yo lumba na kati ya distraction ya na lobaka na prophète mais prophète azate pona ko prophétiser et ça na des choses wana na loba place wana et ça na batu misusu bazo benga ba prophète mais aza prophète à ministère te aza prophète ya don. Alors mututu akoki ko prophétiser oza sœur oza frère zamba ko pesa ba message ozo prophétiser mais oza prophète à ministère te naza prophète ya ministère prophète oyo asakolaka par rapport ya écriture parce que Bible lobi na biso tout passera mais liloba ya Nzambe ekolekate. Alors peuple de Dieu, prophétie échange à capé vers Moutouté. Prophétie et ça et l'autre Nzamba zolo belabi pour na futur. Nzamba lobi prophète Gilardin, yebisa moi nanga likamu tel. Mais ezo senga il faut to kota ba prière pour Nzambe apé son résultat. Na lobi note que oduta na prophétie parce que ngamo ono loba na yo soko benginga oyoka message ya vie na yo même ici problème ngo e bomba ma wapi. Nzambe a révélé à côté lisabiso ma
makambo eza caché pe ezala dévoiler. Mais pour siko likambo wana tozolango délivrance, to likambo wana ozolango solution, ça demande quoi? Ezosenga ba prière oto bengi na swahili maombi. Eza eloko oto senga ba sacrifice, kokota ba prière, ba jeûne de prière pour la koluka résultat et pas dans Zambé. Le Dieu du ciel a visité yo. Yo landa ke mission oyo to salina papa Alvin. Kosa la décité. Malgré ba problème eza ko se passer Nzambe azanzamba tan. Nzambe atambola kineli. Taya ele kokaki, Eli alekaki. Et Nzambe akiko sala na Élisée. Et Bible lobi boy. Nakata Bible, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va chez Pharaon. Loba na ye boye boye. Na yo ki souffrance mati likolo. Et Moïse a qui serviteur ya Nzambe. Mais ta ya Moïse et kokaki. Nzambe a telemi sa ki Josué. Bien aimé, naza Josué pour la vie na yo. Naza Josué pour la vie na yo. Quand Saoul le kaki et Seigneur David aya. Et lelo na telemi pour na problème ina yo. Ba situation eza ko se passer na église du réveil. Na kata corps du Christ ko landa yango te. Lelo na côté ayo Jésus. Bongo la mutema. Vie na yo échangé. Ba situation na yo oyo et comment loko la bimesano. Na lobi lelo ba situation na ezo sila. Parce que Nzambe ya lola aza capable de couper cette solution. Et Nzambe azo sala makambo ebele. Et bien aimé dans le Seigneur. Nzambe azana besoin à cotition na kati ya destinée na yo. Lungwa na kati ya distraction. Des fois ba prophète ba prophétisa pour na yo moza solution te. Pourquoi? Ba lanelo na ba prière bien te. Des fois obondela moza solution te. Benga mosakoli. Na ko expliquer yo pourquoi ozo solution te na problème ina yo. Et ça là ba secret makambo za caché et on sert à les choses to dévoiler to mémoire na ba service ya ba prière vie chrétienne et ça vient ba sacrifice et ça ba prière mususu ko bonde la bozu solution te mais ça ba problème mususu na vie na yo ya ko bota ya ko bala chaque problème et ça na ba prière nango benga ngai musa bien aimé dans le Seigneur to ko bonde la bola mwanzambe ko za likolo na yo lelo soko yo ki ba pasteur ba komi koloba na mboka na biso Congo ba pasteur bazate ba faux prophète ba faux serviteur de Dieu wana bango Nzambe azanzambo asalaka Nzamba zanzamba ba génération lelo Nzamba zo utiliser nga mosakoli lwanga prophète Gilardin lwanga que je suis Nzambe nanga a visiter yo na komi nanga na suka ya émission na komi nanga na suka ya émission oyo je crois ça la connecter to lingi to bondela na linga ki un peu na partager na yo liloba wana po e fortifier yo koza la désespéré te ko bungisa elika na yo te pe sa confiance et pas Nzambe. La Bible déclare fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nino yo so nango besoin Nzamba pesa ka lelo. Nino yo so lukanzambe nanga pesa ka lelo. Kobota ezelo kwa capacité pa Nzambe. Libala ezelo kwa capacité pa Nzambe. Famille etelemi liboso po batia divorce na kati ya famille na foyer na yo. Mais je déclare tant que serviteur de Dieu, divorce e kokota te. Soki divorce e kokota loba Nzamba kabolo na mubali o asa na volonté Nzambe te. Mais soki mubali na za volonté Nzambe libote sangani po ba divorce na lobby divorce e kokota te. Et problème o etali ya kobota osala toujours ba avortement vie na yo eza ko simba bana te nazo déclarer tant que mosakola Nzambe mama osimba mwana Rebecca aluka elonya Nzambe azwa ki révélation et pas Nzambe alobi na moni de nation na bumuna yo na moni de peuple na libumuna yo Jacob ne Esaou mais na Bible na biso ezolo baboye balobi Jacob Nzamba bana kolinge plus que grand frère na Esaou bien aimé dans le Seigneur et senga il faut la bonne de la peau na yo papa atia semence na kati ya vie na yo pour o concevoir pour ozwa mwana semence utake pas moi cité et utake pas mobile mais mwana moi si aza muto azwa ka révélation na lobi na mission lelo ozwi révélation aussi révélation kaka nengo la ninga Nzamba lo la pesio bana mukanda ezelo côté pa Nzambe eza ba sujet de prière amikie eza makama amikie pa Nzambe et lukaka
makambo minene lukaka makambo minene liboso na nzambe nalobi nzambe nanga akota likambo no lelo nzambe ya lola abanda ko visiter yo nzambe ya lola abanda ko salelo bolamu bato bazo témoigner bolamu nzambe bazala ba pays ya libanda kokende poto kokende Afrique kokende Lubumbashi kokende wapi ezali kokima ba demote ezali kolonga ba problème te kolonga problème ezalo sambo kolonga ba situation ezalo sambo na vie na yo malgré oza na Europe oza na Amérique o se retrouver na poto na pays nyonso tu yoza ozolandanga na lobi no boye place yo zalim elinga loba te place ozawana bandoke famille no ba Orlando te bandoke libota no ba Orlando te ezana ba hotel o ba telemisa liboso famille na bino baloba mutu nyonso tu nenga zawana quel que soit au voyager mais au komona bolamu na voyage wana te quel que soit au voyager mais au kosala te quel que soit au voyager mais au komona esengo te ba misusu babala mais bakanga bango mabota ba misusu babota bakanga bango mabala dans le nom de Jésus le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac apambola yo benganga la numéro o s'affiche na bande d'écran wana tokosala prière nzamba lola ako visiter yo. Merci beaucoup Zambalola Apambola chaîne Oyo. Merci beaucoup na papa Alvin pour l'opportunité. Oyo apesingai espace ya koleka na baitando ike na bino bolandanga. Numéro eza plus 243 85 19 80 600. Wana eza numéro ya prophète bengangai okozala jamais de site bonde la ensemble pe oyo ka prophétie na yo. Amen.